ministre boye ba Congo ne za wazanti mwana mwasi oyo bali nyonso balandaka do aza mwasi moko ndeza atake no a mwasi oyo azali mukie mazabwe do RDC za mwasi moko bibali nyonso baambiaka soki bino moko bo se préparer te bo te sérieux boye baka mikolo ezoli kolia bitume kolia makasi ba okota na pesa bino dessous des cartes na sommet à Sadek. Bomoni Kagame a pèse tous les présidents d'autres, mais comme pas premier ministre, a mis sur la poche. Ils ont même piège au Bachaki na Tshisekedi. Ma pèse déjà antidope, il y a poison, laser, hier alors que nos pieds sont hauts, et ça a réaction dans quelques minutes. Tout a été déjà préparé. Ce qu'on a minutes, les défenseurs, il y a des Congolais. Premier défenseur ba Congolais balo bagamini bana bitike papa na bango ezalande nzambe donc là siko nazali awa tobika teke non non so bitumbu fese na matériel militaire mais pour l'instant premier partenaire ya ba Congolais ezali nzambe soki présente Tshisekedi ya meka ko kena kata sommet wana ya Sadek ko est ozomona na bandeko nanga eza zambi ya ba pays ebele oyo chaque pays ba profitaka na yango Rwanda aza na intérêt profitaka na yango ba pays régional baza na intérêt ba profitaka na yango ba pays international donc ezaka telo ko moya baguette magique yo kaka boye parce que ozali soit boga soit ozana ni bobike non iloko fait sila yeba que non tous les bateaux ba participer na intérêt na bona kati ya marché wana bakosangisa ba force ba pona combattre yedo par là na ndeko a comporter na kolobani merci d'abord na président Tshisekedi ndenga yoka ki message na ngai pendant même na ba ke no apkende na sommet wana te donc makambo Rwanda zo sala tous les pays ne lotiko la balinga Kagame te mais comme ça pour l'intérêt na bango bango tout basali bloc nga nazomona ngo un peu mal hein pour na Congolais nyonso parce que Martin Fayulu soit comme président de la République comme président ya Rwanda te ya Congo on un peu drôle que non pour na batu bazala ili faut ba que na dialogue va partager pouvoir bonga ombo kezali en danger. Bonjour, bonsoir. Bandeko rangai bozali ebele partout dans le monde besoin d'abiso par le internet na niveau États-Unis na pisi bino sombote na moni papas pasteur César Mwanga na pisi mbote sikazali besoin en Europe na Suède moi fatu la main des opomé besoin na besoin était siwa sur Mbanja besoin na Asie Océanie en Afrique sans oublier en République démocratique du Congo. C'est toujours votre humble serviteur Moïse Mao quand tu vas de la République Nemiso Bolingaka. Toloba te mais ça n'a pas ça bien actualité politique en temps réel boye batozawa pi tozo kene wapi pe tokosuka wapi. Merci de quoi c'est ma caméra Arnaud Le Bogar ndeko Alvi Berle signe naturel sismo ko la victime de massa équipe Mobimba au batuzana biso patient Alvi mon accord le communicateur privé chef de l'État Koko Chiba le vétéran la réserve de l'IDPS l'enfant Teril Bessa Dundondo le capitaine de l'équipe Neymar équipe Mobimba Zambi azana bino ndento konto kana biso na bino biso za bango na kati ya moya chaque fois tout bimaka mokili zele pour to partager biso na bino ba information to monde na kati ya moya yo to vivra na mokili to tia tembete nazali en direct ko benga te ko mi message ba répondre naza en direct awa on appelle ça une situation où ils ont passé actuellement à partir à Esambo Kanabiso. La situation est commune à niveau. Dans le Congolais, autour de Congo, toujours ce qui nous unit, c'est la République démocratique du Congo, ce qui nous divise, les alliés, l'appartenance. Nazali monter à tribu boye, nazali monter à parti politique boye. Mais si vous comprenez que non, ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise, les alliés au Congolais nyons, à tout vivre sous à tout bêta 30 ans na pota to ko changa nationalité. Mais ils attendent à cousin be cousine non mon ko o azara na Congo
pour ceux qui Congo est déstabilisé, cousin nous faisons ressentir. Alors, déjà, appel mon patriotique, na Congolais, nous, c'est si Kazali, à comprendre que non, parti moi, quand yanjo, tu es allé malade, là, il n'a eu ce que tu as été s'impliquer. Naba communication na biso, première arme aux alentours na liboko wana, ils ont téléphone na yo. Na bitumbo to bundo bande ko bitumba communication et jouaka. Kotu na teke ngana za soldat te bonga na participer nini. Donc za un téléphone na wana. Tano so pasaka pona ko tala ba bloc za inutile. Vous pouvez utiliser téléphone na pona ko porter un plus édifice na yo na communication pona ko aider situation to za na ngo. Et dans le édifice de Zabi pour relayer ba poison, ba fake news ya banguna te. Yo relayaka information aux en avantage ya pays na yo. C'est ça la communication. Tous en a arme de guerre. Arme de guerre ba Congolais so ezali téléphone aux en ngo. O tous ba civil. Donc si ko zali yeba ke non asuna zo information nazo relayer aux en a désavantage ya armée na biso yeba ke non ozo jouer rôle ya ennemi. Donc ce que limi Congo téléphone aux en ngo les première arme na yo. Abasala nzambe ba puyaka bo puye na mapinga. Wazalendo FRDC ba Congolais so baza si manabino. Sans plus tarder to continue na makambo d'abord ya SADC na EAC. Bandeko baza penda batu balandaka la voix céleste o ba umena biso basana biso ba 3 à 4 ans o ba umena biso na lobaka ba makambo nyonso oyo que histoire ya est en monde ezali zandu mona zandu ndete zakati biso tutoke oke zandu bokuta na 10 na kati ya zandu bokende binoso bokenda osombe loko moko te musu akosala bilo akosala wenje musu akosomba elamba musu akosomba sapatu siko est ozomona na bandeko nanga eza zandu ya ba pays ebele oyo chaque pays ba profitaka na yango. Rwanda a un intérêt à profiter de ba pays régional bazana ba intérêt à profiter ba pays international. Donc ezaka telo comme ya baguette magique yo kaka boye parce que ozali soit boga soit ozana ni bobi que non il est facile. Yeba que non tous les bateaux ba participer à l'intérêt na bona kati ya marché wana ba kosangisa ba force ba pona combattre. Par là ndeko a comporter na kolobani. Merci d'abord na président Tshisekedi ndenga yoka ki message na ngai. Pendant même na ba ke no apkende na sommet wana te. Donc makambo Rwanda zo sala. Tous les pays ne lotiko la balinga kaka mete, mais comme eza pour intérêt na bango. Bango tout basali bloc. Nga zo mona un peu mal hein pour na Congolais nyonso parce que Martin Fayulu soit comme président de la République comme président ya Rwanda ti ya Congo. Non un peu drôle que non pour na batu bazala ili faut ba que na dialogue va partager pouvoir. Bonga ombo kezali en danger. Nazo mona un peu na ba te démarche ya ba avec Yuan. Parce que si ba rebelle ba terroriste ba comme na Kinshasa wa. Ba le batte que non bon. Qui a watolingaki neti sécurité comme Tshisekedi d'accueillir. Wabi Martin Fayulu. Ouais, moi jamais, ce sont des terroristes. Bazo bunda te pour l'individu, ba bunda pour l'intérêt pour neutraliser RDC. Donc il faut expliquer ki bino bitumbo ninge zo kendelela. Ba mindele bazo raisonner que bitumba moko ezala bitumba moko militaire, bitumba moko économique. Même maï au fleuve Congo Zomona dans 10 ans, 15 ans, bitumba monsieur Zakoya. Chad a un problème à maï. Donc, au cas où Maminduku, il y a un bateau aux abamistes. Mais ba Congo ne zawa zanti. Mwana mwasi oyo baliba nyonso balandaka. Donc aza mwasi moko nde attaque non a mwasi azali mukie mazabwe. Donc RDC za mwasi moko biba nyonso ba ambiaka.
soki bino moko bose préparer te bote sérieux te baka mikolo ezoli kolia bitume koya makasi bakota na pesa bino dessous de cartes na sommet à Sadek bomoni Kagame ya pesi tous les présidents mbote mais comme pas premier ministre biso on approche ezali même piège batiaki na Tshisekedi bapesi déjà antidope ya poison wana laser hier que nos pieds sont et ça la réaction à quelques minutes tout a été déjà préparé si on a minute les défenseurs ya ba congolais premier défenseur ba congolais balo bangamini bana bitike papa na bango ezalande nzambe donc là si qu'on a zali awa tobika teke non non so bitumbu fese na masefa militaire mais pour l'instant premier partenaire ya ba congolais ezali nzambe soki présente Tshisekedi ya meka ko na kata sommet wana l'histoire bis elingi esalema l'histoire elingi se répéter mais na voix moko ya poisonnement alors bitumbo toza nango yango wana bolandaka Colette Bachmann aza journaliste belge alobaka les vrais alliés des Congolais c'est les Congolais bango moko les vrais alliés par là nini koloba na COD na COP 21 makambo etali ya climat ya bamonde bamoni ke non climat ekomi kochange na mokili banzete eza oso ebele te banzete ekomi moke babimisaki barésolution na bango ezalaki na 2018 esika bapays mini bakutanaki mpona makambo etali ya climat ndenge nini réchauffement climatique chaleur ekomi makasi baétudie banzete oxygène banzete oyo bande kopesa eza osu ndenge bande kozala te alors na barésolution bazwaki parmi belemo bataki badeso bazwaki ke non eza mpe parmi bavoiture oyo toutilisaka na carburant lilinga wana yango mpe faire partie alors fo baluka dans 25 oyo toza koya soki nzambe aumeli koya dans 30 ans 35 ans fo basala monde entier donc si ezasu makambo te ya voiture etala carburant ekoma voiture moko électrique siko dabo bango baenvisager dans 30 ans wana États-Unis Chine Russie France baotala dans 30 ans wana biso toza na États-Unis aza na compagnie ya Ford tofabrika bamituka Russie aza na compagnie dans 30 ans wana le marché oyo ezasu te fo toluka déjà avance siko na kati ya réseau wana la République démocratique du Congo bandeko nanga aza na 60% ya biloko ekopermettre basala bavoiture wana électrique siyenda aza nango réserve mondiale ya 60% siko bapays nyonso baotala fona lukana aza na contrôle ya RDC dans 20 ans 30 ans ngande nazwa marché wana c'est ça monde autre temps eza bongo si le corps bazo rejoindre d'abord il faut occuper le bisika wana baoya na porte boité suzo pese ba intérêt ba lukate ba na porte donc nous ça na ba guerre wana to si soit to ke na eza voler d'abord ya technologie to ke na voler to ben voler militaire ba fusée avion dernière technologie ba ça là ba drone d'avion wana tout la biloko no so eza na partie est wana dans 20 à 30 ans, eux, on a contrôlé si on a même temps qu'on a moqué. Bazo obligé basa bino ni basa la bino guerre. Ne baki bazu Kagame. Kagame ba PC minduki pour la sala makambo bani ko sala wana. Mais malgré plan na bango wana Nzambe oyo asali mokili oyo asali biso na bamindele wana akrea pe babiloko oyo ezali na puissance oyo soki eza déterminé quelque soit force nini ekoka yango te nayebi tatangela bino ya biloko wana maître bokaka ezali mai moto mopepe na peuple
pour tout na me antibali biso meni so toza inesi tolonga oui na Kiba na Palestine Kiba wana ezali pays moko za frontalier na États-Unis asali tous les façons à konzango malgré sa grande puissance Kiba otele mané boete mais à l'époque ba Kiba ba bimisa qui un homme ezala été pour na gloire mais pour na gloire ya Kiba Raoul Castro et les États-Unis ont tenté plus de 650 pour éliminer mais comme tous les peuples Kimbens tous les hommes à communauté que nous on a naza sango on a naza Kimbangis on a naza moto ya parti politique et opposition non ba défendre sangana ki pour na ba défendre États-Unis tika olonga bango alors ali makambo komeli oyo to penser que na bonté moi mokilo Nzambe ezala ba pouvoir mususu o atike la diable alors na monde na bango ya ba pays wana minezo mona ba bloka gama saka na monde spirituel aza comme roi bakukambe bakufi 2000 3000 mo eza mokie bakisa beko bulete ke moni o aza chrétien o apela ke no me 3000 personnes ezebele bango na monde na bango etali bango te kutu 3000 eza mokie il faut ezala multiplier Chiko, biso côté il faut tout se préparer mais et là que zo permettre na Kagame zo permettre na Bamindele ba continuer ko réussir plan na bango ba Congolais baza unité démarche oyo bomoni ba évêque bazali ko sala eza démarche église catholique té eza démarche aux États-Unis de mutapesa ki bango je suis la démarche à Bassango outi na États-Unis mutazo soutenir ka Rwanda est-ce résultat no ko meza pona ba terrain ba congolais non c'est que dans un muto atana ba défaut na ye agope akokani pe ne bandeli era ko basera no kutana ka Kagame wana akowa pe asa ne Kabila sala ka boka Kagame yo zwa pa obando zwa ba minera ese wana me na ligere sila ki o je no senye sale mati bon na babo ça va par exemple ba kokope bon biso moni na parti ese aba to bunda te pesa biso ako négocier pesa biso lozo ko luka toza ko luka bon bezo ngone so bo yo pays noté mais yo loza boy par exemple na 200 millions oyo ba no zwa 50 millions a négocier ce que na makila wana trépisme soit la na makila wana te ya patriote alingana ndima asini mutu ata ndebo lekana batolekana ba télévision bolobi ekolongolo côté a konye kozwa enrichir na famille nae ce que za mais aza makila patriote mais qui n'appelle ngai kozala mais azipe ba Rwanda ko tsibo na kacha ba armée mais aza kotala tali ke non ngai naza na 2 mandats premier mandat deuxième mandat mais na ye niveau na kuteli armée niveau na kuteli mboka infiltration eza makasi ndeni na ko ndima na kotisa ba Rwanda na ba parents ya sécurité oyo mboka ngo ezala fragile en tout cas na lingelo ko te bitumba no zo bunda yangwana alors mo bomoni mutu po amicho mutazana pour l'instant mutazana na ordonnance ko signer zaliye bo olinga ye te soko zini na kati ya mai batala liboko bwe liboko eta enemi te o seku mutu so abenga ko seku atala na teke no ngane to yokana te te o seku ngana quelque soit nani abimisaye atala te yoko ko seku ngate ngoto ka non ezande no RDC za pour l'instant mutaza signature ezali alors mutu nyonso o azana besoin de délivrance ya RDC ali Congo ezali lingi yo linakete ezangonga oyo courage oyo azui peut-être na ebisa batu na sala mission na ebisa bino ko ezala président de la République ezaka na honneur na insécurité pendant notre bimabwe na boya na komi lemba na komi matonge na obima na ngai
500%, les restes des arabes, des gens, nous sommes cédés pour Salem. La dignité de la zone, et aux président de la République, tous les déplacements dans les années, on est. Parce qu'on a les Canada monter les appels dans l'insécurité. Parce que la même possibilité peut éliminer les arabes. Donc, aux président de la République, les arabes, les appels dans malheur. Nous jour à la Moukala journée, il a brossaki à la Moukala président de la République. Mais ce jour-là, il était que nos jours, les jours qui présentent les arbres aussi. Donc, aux présidents de la République, ils en ont ils appellent insécurité. Alors, position où il y a vu à Boyaki que non, ma matière promène à bus et kamana, puis moko, de ça les macarana, batu pa force, nyon soana. Bande koboze bate, bitumbo, bato bazana goma. Ezali force ya Union Européenne. Roi baronde ba pesi ba Rwanda ba minduki. Bazana ba réunion eza ko brouiller système aérien. Pour ça militaire à comprendre. Donc la biloko ba so bino besoin de technologie à 2015 2020 au kokate. Eza bandeko boko ta na bastade. Hein? Be mona que non. Moi, je vais te finir la zeste. On a armé. On a un brouillage. Et le matière, tu as l'espace, par exemple, tu as l'espace, par exemple, à Kinshasa. Donc, tous les avions, ils automatique. Technologie à bon, munitions à bon, c'est Rwanda, gros anango. Que non, mais ça va utiliser Sikol. Ah, ça va. Je te plaît, c'est local. Et puis, elle va payer. Et je vais que non, les militaires, n'a commandement français. Il y a des polonais, des bazar à Rwanda, des manier de Rwanda. Donc, tout le monde résistance, les hommes ont fait des choses à la bazar pour encourager Bango. Pour le battre que non, tu dois être battu, tu dois être résistance au basali. Banda bunaga ti wana za pamba te parce tozo bundaga na Rwanda te tozo bunana Union Européenne obimba botal ga la première guerre mondiale le monde ande ba français ba baza yango ba pesi Kagame ba pesi Rwanda so arame a liboso eko étouffer eko déstabiliser plan na bango za unité ya ba Congolais tana nanga moto azali président Seni tala Joseph Kabila tala ba Congolais tala position baza nango bandeko bozolanda ngai bino bato bozo rêve bozo bule ke no andenge zabwe soki force ya Rwanda réussi kobengana Tshisekedi na Kinshasa to ça va pona Congolais musaza bozo détrompez-vous bandeko na ngai bakota ba réunion Kagame wana babia na 1997 to ça erreur celui peut-être Rwanda azaki avec président mais agaba lukela biso te me to commenter que erreur ya routier Congolais makile gagne alors bazali ba décision que non na ba vanti baza rosa so ba réussir par manchi kokoma la Kinshasa faut ba imposer Rwandais parce que yo monter fandi par ignorance ça c'est que ba pays ça ka yo ka kite mitali yo za si esika yo za yo muto za kinya tala sommet uti ko salemana na Tanzanie so bambere boye bagati relation internationale te luko se raciner na moto sa relation internationale na mona ma négociation nyonso bomo na nde ba malibale za tezala ndeni ava boyo za décision moko ensemble na soit famille mbala ba za décision mbala benga ngoni kinjonzi ndenge ba sommet za donc
Avec Salema déjà, et à René Salema, Kagame a tout moni à qui mbango makambo binakuna. C'est ça, ma sommet ça. Complète sommet zaka, filmer blanche et bimo s'y prendre battu jamais. Dans mes négociations ma balle zaka. Bon, tout ça va tous en taboué siko. N'est pas sommet Salema. Donc tu ne moni tu ne Kagame on a aboué koya pour ça Luanda yebaki makambo makuna. Alors oh la Tanzanie tindo moni aïe mbangu déjà basola qui conclusion que non to tika condamné armée na yote to conditionner yango to za des autres songolo pakala ba moyibi ba criminel ba cause na kati ya ndako ba boni ba piller ba violer pona ba bimisa bango ba bi que non te to sengi c'est le fodo ça dit ba criminel ba na kati ya ndako na yo bazo contrôler kaka ndako za si batu wana o baaki soit disant médiateur baza sérieux. Plus de 4000 morts au bakuba do na Goma na ba morgue solo ya bidondezo kan. Pour crime contre l'humanité comme Marata so comme ta 100 personnes déjà. Bah aucun contre l'humanité mais plus de 4000 personnes. Moi les gars eux ils na Goma parce que so vu guerre en eux ba net segeda ko segeda à cause de pouvoir banda buna gana combien ba pousse. Momo na CPI silence radio. Babiloko à droit de l'homme wana eza pire distraction. Non to ko mener banquette eza distraction mo bande ko na ngai. Dona nicho RD satikali moko na ba congolais na nzambe desika bozali boye bato tikali biso moko tozali biso moko comme to tikali biso moko maloba nzambe bako erataka te bako salango te comme pani ba biloko apesi na mokilo eza naturel et soki eza ini etomboki bato ata bosangani bokoka bato wana te ezali force ya population. Soki tous les acteurs politiques, tous les Congolais vont comprendre yango. Omoni ba Rwandais les bakomaki na 97 98 et bakomanga na Tchango. La majorité ya ba kino bakangai ba Rwandais wana. Ezaki na bato ya batani ya UDPS. À l'époque UDPS avait pour s'opposer dans le musée. Mais elle a montré que comme il y a une souveraineté. Batala était que non toto tika ba Rwanda. Mais que non ba oso ba awa. Ba yete pour na Rwanda biso la majorité ba o que opération kanga na Tchangu mingi na histoire. Ils ont ba militaire UDPS. Ba comprendre que elle comme il kambu ya maya mboka. Tu as des décisions. Tu as des décisions. Soit on dit qu'on négocie pour n'abattre qu'à Congo. Et puis qu'on négocie en haut, avec toi dans la clé. Pour aller dans le Kende, c'est comme si fardeau et pas Tshisekedi. Soit un tel c'est Zali, dis-le bon. Ça n'engage que moi. Bon, Tshisekedi. Bon, beaucoup ça déclaration RTNC. Bah, il y a RTNC. Biso Basango, biso ba protestant. Et mener dialogue. Dialogue wana, Tshisekedi aboya qui ko négocier na ba Rwandais pour na koteka mboka. Mais biso Basango pour na Kenya. C'est la bongo. Pour na Kenya, opter Tshisekedi tétéré d'abord mais biso Basango comme toujours médiation, Tondimi négocier Tope Kamboka pour la Kenya. Comme ça, tous les Congolais ici Kazali. Aïe, bah que non, Kenya Koti. C'est que Tope Bateni côté Kamboka, ça va pas faire dans la bonne. Sur le fait que tu comme na Kamaro, tu comme na salement palliatif. C'est que comme na quatrième sorte à comment. Parce que la corps humaine, au bazar de maintien,
il y a un docteur expliquant ils ont 4 sortes à comment. Et moi, nous sommes en train de dire que le bazar dans la promesse de comment. Avec les 4, kabi o za 4 kende wana dépendra na Nzambe. Et ba tiara souvent dans la salle palliative. Donc comment les a déjà azali passe à liwa. Alors je te demande que non bon, il doit comme awa. Bon tu sais que yo va expliquer peuple donc. Peuple congolais toujours négocier tout te kambo capable tu sais que ya bonno côté kamo. Et ça la bongo comme ça congolais nyon so retenir. Que non les lots sont tondimi, sont mboka etekama. Il y a un président azalaka ya boyaka. Alors, baka sonne beaucoup mon apporte en bas d'une boyaka mais ils en a abaissé. Histoire pendant la génération baroya. Dans 30 ans, 40 ans, celui qui a baroya la roya, tout matin ça va la que non. Celui de mona aramé comme infité makasi. Goma seul qui va wande ba koma ba français ba ipiaka. Dans 2018, ils ont la président mon côté 2025 qui a boya qui makambo mais ils en a abaissé. Ambongo. Et c'est au nom de Kimia. Martin Fayoulou Bandima qui a osé et la bongo comme ça mon tournoi ça va la assurer. C'est la normalité. Et ça la bongo. Comme ça génération baroyaka. Bah que non aller sur ndo que tekama et ça la moto son le pakala. Pour bon balinga qui Kimia. Parce qu'on dit que négocier na un 22 ans qu'on dit ma côté kambo. La négociation, bah, échange et ça, les magas. Yo, on soit haut, on a pu nous voir haut. Ce que bango, la revendication, on a à Kagame. Bazwa non, qui, bazwa sud, qui. Bah, quand on a service à sécurité. Donc, réunion, quand on a conseil à sécurité à année. Donc, Kagame, si Kaza dit que non, les lots, RDC va continuer pour nous faire la boue. Non, bah, Sango, a deux choses, les nains, en bon, va expliquer, bah, que non, nous sommes pour nous, qui est le quoi. Mais si c'est qu'il y a des tout à boire qui besoin de mais ça a clair bon. C'est la normalité. Nous sommes présents dans la Kine, ils ont la poto, ils prennent une sous marqué dans Pia Kamena, ils ont la go, mais ça est terrible. Une semaine, sur une semaine, il y a des familles qui sont dans la Kangama. Pour vous aussi, éviter de pouvoir vivre par la grâce de Dieu. Il dit à part misé wana ezana ba maman na ba bomi ba violé na ba rebelle Moscou a RTC que non abecho l'église catholique peut-être ba toi ba za catholique alors dit que non c'est que d'abord ya kodikona andi ma négociation to négocier wasi maman wana ici kaza toujours rapport à toi continuer comprenez mon émotion pour continuer pour na to faire sa explication mususu affaire à suivre. Comme parmi les bureaux qui appellent dans mon kilo, c'est naturel. Et ceux qui sont unis et tombés, qui attendent au sangané, au kabatouala, ils allaient faire aussi la population. Ceux qui, tous les acteurs politiques, tous les Congolais vont comprendre Yango. Au moins, les Rwandais, les Bakomaki, na 97, 98, et Bakomanga na Tchango. La majorité, ya Bakino, Bakangai, Rwandais, wana. C'est ça qui n'a pas battu ya IDPS. À l'époque, IDPS avait pour s'opposer dans le musée. Mais elle a montré que comme il y a une souveraineté, Batala était que non, Toto Tika Barwana, mais que non, Baoso Baye Awa. Bayete pour la bonne biso la majorité ba o geza opération kanga na changu mingi na histoire ezana ba militaire IDPS ba kombera ga comme dikambu ya maya mboka to za to tika na des décisions o ezana des na biso soit on dit qu'on négocier pour na bateka Congo. Et puis qu'on négocie en haut, avec toi à la clé. Pour aller dans le dos qui est derrière, il m'a fait comme si fardeau et pas tisséqué. Soit, un terme c'est Zali, dis-le, ben bon. Et là, ça n'engage que moi.
bon Tshisekedi bon beaucoup ça déclaration RTNC ba na RTNC biso basango biso ba protestant et mener dialogue wana Tshisekedi aboyaki ko négocier na ba Rwandais pour na koteka mboka mais biso basango pour na Kenya ezala bongo pour na Kenya peut Tshisekedi tetere d'abord mais biso basango comme toujours médiation kendimi to négocier to teka mboka pour na Kenya comme ça tous les Congolais sika zali ayeba que non Kenya koti c'est que batu bateli koteka mboka za basango pa feza la bongo so le fait que tokomi na kama ngo ba ngo tokomi na saliment palliatif so tokomi na quatrième sorte à comment parce que la corps humaine au bazar ba médecin il y a un docteur expliquant il y a quatre sortes à comment au moins nous sommes en train de dire le bazar dans la première ligne à comment avec les quatre kabi o za quatre kende wana dépendra na Nzambe o ba tiara souvent dans salle palliative donc comment les a déjà azali passe à liwa alors ce que ba moni que non bon nous va comme awa bon tu sais que yo ba expliquer peuple donc peuple congolais toujours négocier to te kambo capable tu sais que ya bono ko te kamo ezala bongo comme ça congolais nyonso a retenir que non les lots sont tondimi so mboka etekama il y a un président azalaka ya boyaka alors baka sonne ba ko na porte ndagu na boyaka mais ezana abesheli histoire pendant la génération baroya dans 30 ans 40 ans celui qui a ba rumba la roya pas tout matin ça ba la que non celui bomona arame comme infité makasi Goma seul Kivu ba Rwandais ba koma ba français ba ipiaka na 2018 ezana président moko ti 2025 qui a boya ki makambo mais ezana abesheli ambongo et c'est au nom de Kimia Martin Fayulu bandima qui yango etika la bongo comme ça mon tournoi ça la assuré c'est ça normalité et ça la bongo comme ça génération ba royaka ba que non aller sur l'imbo que tekama et ça la moto son le pakala pour ba balinga ki Kimia parce qu'on dit ma négocier na un ben tout ça qu'on dit ma côté kambo la négociation ba échange de ça les maka yo ozwa oyo ngapi na ozwa oyo siko bango ba revendication abongeza ya Kagame bazwa non qui bazwa sud qui ba kota na service à sécurité donc réunion ekota réunion conseil à sécurité à année donc Kagame sika zaidi ke non lelo RDC ba koti réunion pour na osala bo non ba sango abesheli na ambongo ba expliquer ba tout non biso mtondi na kelo kwana mais si c'est que ba tout ya boya ki biso mtondi mais ça clair bon c'est la normalité biso to zana ba kina yo za la poto yo pe ya problème so msu margi ba pia kamena o eza kuna la gobe eza terrible une semaine so yango so ibe semaine ya ba famille musu banda bakanga na ndako provision si ba éviter de pouvoir vivre par la grâce de Dieu. Il vit à part misère wana ezana ba mama na ba bomi ba violé na ba rebelle Moscou a quand RTNC que non abecho l'église catholique peut-être ba toi ba za ba catholique a lobi que non c'est que d'abord ya kolikoninga andi ma négociation to négocier wasi mama wana ici kaza toujours rapport à toi continuer comprenez mon émotion pour continuer pour na to faire sa explication mususu affaire à suivre.